have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et kokute la bino partout. Bozwami wana bambote topé ça qu'avant qu'on ban émission na biso. Baboni nanga ba vrai nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ngolunde makambande kuranga, ngolunde makambu. J'espère bomoni miniature wana eza ba star na biso, ba musicien na biso. Boyebi joli bébé. Qui danseuse ya Pépé Calé, pauvre Pépé Calé ou ya kufa. Boyebi joli bébé très bien, bozo mona joli bébé na miniature wana. Joli bébé bazana juna mumbafu. Joli bébé bazana si la bisam lubekam. Bino moko boko yeba pourquoi na tie bango na miniature wana. Na miniature eza joli bébé eza si la bisam lubekam. Boyebi bango très bien bandeko na ngai. Bokota tolanda émission bino moko bozo tuna ba question boko comprendre pourquoi Cuisine Yannick TV a si la bisal na joli bébé. Cuisine Yannick TV na bino azalaka banki te bandeko na ngai. Bandeko na nga bolobaki trop bopozaki ba question Cuisine Yannick TV. Tous en a besoin de mon joli bébé. Est-ce que joli bébé azalaka? Est-ce que joli bébé akufa? Est-ce que joli bébé azawapi? Cuisine Yannick Nabino alala kate azaka ndeko nabino o azosala toujours ba recherche pour nabino. Na sala ka ba recherche pour na ba vrai ba abonné na ngabozala toujours à l'aise. Na kende kokuta na ser joli bébé na minito joli bébé azalaka susu joli bébé boyebite akoma Serre Jolie bébé a comment coprier. Serre Jolie bébé a za marié. Serre Jolie bébé a salaka. Serre Jolie bébé a za na vie privée na ye. Toki koloba mambu ya vie privée na ete. Biso tozolo bakaka makambu ya star. Serre Jolie bébé a za star ya munene. Aza na bomo ya kufate. Serre Jolie bébé azali bandeko nanga azana ba moya kufate ba audio eza ba video eza bokomona Serre Jolie bébé na Cuisine Yannick TV bokomona Serre Jolie bébé ndenge moko alobi aza abakouk na lobi abon Serre Jolie bébé alobi na lela théâtre si la bisalu o eza kaka flash bino moko bokomona be mission Toye kaka ko informer ba vrai ba abonné na boza la prête bientôt bozo mona émission ya munene na kati ya France Cuisine Yannick TV na Serre Jolie bébé ekoleka en direct bandeko na ngai olingaka joli bébé ba fan ya Serre Jolie bébé bokota bos commenter bokota bos abonner s'il vous plaît na chaîne à Cuisine Yannick TV et que ça la bien ba fan ya si la bisalu bekami joli bébé lobi yepe aza abakouk abakuku azalaka na France oyo alandaka si la bisalu oyo alandaka SB oyo alela si la bisalu Ye moka za star, malela na epe star na esi la bisalu. Maramongo eza ndenge, Joli bébé pe aza abakouk, toyambi susu abakouk moko abakisami joli bébé. Boyebi joli bébé bien bandeko na ngai, joli bébé azo témoigner. Joli bébé azo témoigner bino moko boko yoka joli bébé ndenga azo loba très bien koleka Cuisine Yannick TV akufa te azana bon moi. Joli bébé azali bandeko na nzamba bolingo azo batela ye abomba Serre Jolie bébé na makila na Yesu azo protéger ye comment na Serre Jolie kokuta na ye bandeko na nga esalinga plaisir na lobi na bomba ngote na partager ngona ba vrai na nga na ba abonné na
nga bozo tuna ba question bokoma ba question nyonso na commentaire oya lingaka Sœur Jolie Bébé oya za fan ya Jolie Bébé bokoma na ba commentaire oza na besoin numéro ya cuisine ya Niki TV koma na commentaire boko solola na Sœur Jolie Bébé en direct chez cuisine ya Niki TV. Sœur Jolie Bébé azali nzamba bomba ye azali akoma ko prier nzamba makambo ya minene aza abakuk ezande somo ezande makambu alingaka sila bisalu. J'espère émission aussi la bisalu akomona ngo. Jolie Bébé alobi alandaka ba film nyonso aza abakuk vrai alingaka SB alingaka sila bisalu esali cuisine ya Niki na bino bien parce que nga moko naza vrai abakuk nazo balancer siko bo jo bino moko bolanda Jolie Bébé na cuisine ya Niki ndenge bakutanaki na kati ya France na Orléans à suivre. Cuisine ya Niki TV. Bonjour, bonjour, bomoni Sœur Jolie Bébé. Sœur Jolie Bébé yo na restaurant na biso na kati ya Orléans nde kati ezala. Sœur Jolie Bébé yo moko loba. Bonjour, babone nyonso tout ya Niki Cuisine ya Niki TV. Donc o ezala kaka moi flèche. Donc tokosala émission ya munene na ozela vacances. Pour la mais ce que nous avons vacances, c'est que nous émission donc il fallait la surtout la possibilité de Sœur Jolie Bébé lobi nini kasi te na bafani ya cuisine ya Niki TV bazela émission ya munene tokosala ngai na tokosala émission ya munene bandeko nanga bino momoni Sœur Jolie Bébé aza mama oyo asalaka na minute azosala uti ozwa pause moyen a déranger trop eza te mais soki azwi vacances bientôt azozwa vacances tozosala ne mama na émission na kati ya France na kati ya Orléans bino moko bomoni star na biso ya munene ayaya namoni papa Pepe Kale wana ba star na biso momoni Sœur Jolie Bébé yeye oh cuisine ya Niki nini yeye Sœur Jolie Bébé yeye cuisine ya Niki TV na Orléans na kati ya France Orléans mais ça par-ci par-là mais oya biso penza na kati ya Orléans ah bino moko bomoni balobi Orléans bato na biso bango yo ya minene bino moko bomoni Sœur Jolie Bébé en tout cas esali cuisine ya Niki TV plaisir bokomona ba émission ya minene akoleka Sœur Jolie Bébé en tout cas na tiki odeolia na biso vraiment tosuki na biso awa merci vrai ba oya ngai bomoni cuisine ya Niki TV na bino yeo na star na biso ya munene Sœur Jolie oh cuisine ya Niki TV libanda ozwa mopepe ta Sœur Jolie bomoni Jolie Bébé yende mama star yango déjeuner na ngai bomoni cuisine ya Niki TV Salut. Bientôt, bozala kaka prête parce que émission munene esalama na kati ya Orléans na kati ya France babone na nga bavre na nga bino moko bokoyoka Sœur Jolie Bébé bokopoze baquestion boprépare na baquestion nyonso bolukaka oh akufa yeyo akufa te nakufa boyoka sango te ata nayeba na pe kamene star munene tomoni Pepe Kale papa Pepe Kale tala Sœur Jolie Bébé omoni cuisine ya Niki na bino azosala toujours mosala kaka ndenge tomesana kosala partout tokendaka tofongolaka bacaméra oyo eza kaka baflèche tozoflashe bino bozala déjà prête na baquestion nyonso na bafani ya Sœur Jolie Bébé baoyo balukaka ye baoyo balingaka ye bomanifeste na bacommentaire botuna boluka balimero tout bosenga cuisine ya Niki TV akopesa bino ana kati ya Orléans nde makambo à suivre.